Mes chers frères, c'était quoi l'homme qui Kabila doit partir. Kabila doit partir. Kabila doit partir. Les 7 bisonno sotobima. Les 7 tobengalaye. Donc un message à Nemona Semi. Totalement. Abundaka na Koisamboe. 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 Bon, bandeko, waneza image oyo bino soboye biango. Bandeko, naza bien te parce qu'avant na sala na uto zo téléphone moko perturbenga kama mkema kabebele. Mais bon, c'est pas grave. Bandeko, eloko na l'équipe na le balisusu eza pona bato bazobenga nga bamoni ke toko kozonga nsima te, il faut tosala mobilisation makasi pona makambo ezoleka na Kinshasa, pona humiliation o basali biso, pona Nemwanda Ntsemi na mwasi na ye na ba croyant ya religion na ye na ba Congo. Donc cette humiliation nous concerne tous. Alors nako rappeler sous makambo na lobaki déjà te. Tant aussi solo là yo mona ke naka moi ba appel toujours lelo concernant toujours Nemwanda Ntsemi na ba makesa. Yo mona ke toza na besoin équipe moko ya mbangu mais ya ba volontaire. Ba volontaire yango azala Mkongo, azala Mungala, azala kolonini, ba volontaire o bakoko linga tocha 100 euros, tozala 100. Soki toza 100 toche 100 euros. Et Kembangu kuna pa ya longi ya Congo po aza déjà humilié na mboka, akoki kozala ko continuer kozala humilié ou bien ayoka soni pa ya mwasi na ete ti pa ya belle famille na ete. Alors esengeli tolakisa bato na mokili ke mbuta Nemwanda Ntsemi aza yepe na bato. Yango wana nazo loba na bino bampangi bane Congo bangala baswahili o bakocha biso maboko. Pour l'instant toza na besoin équipe moko oyo bakoza la volontaire net ngabwe. Ce qui lobi tolobi tocha 100 euros na 100 euros na pesi. Ba oyo penza baza ba pro Nemwanda Ntsemi, ba o penza baza na souci ya Mwanda Ntsemi. Toko sale loko moko ya mbangu. C'est pour cela naza kosenga na ebisi bato ebele bakitisa motema, naza kosenga na président na biso ya Bundu ya Mayala Mbuta Ndombe soki akoko linga apesa biso kombo na ye complet, comme ça dès que nazwi yango na leki na mobilisation. A priori za musala ngate na kosala yango te, mais province oyo eza humilié, oyo esibir humiliation ya ndenge wana eza province nanga. Donc et concerne nga directement, pas indirectement mais directement. Yango alobaki parmi bino pe nayebi ke bato ya volontaire baali oyo akokanga mpenza mpe libumuko akangi yango aluki 100. Bato ya 50 euros bakoya après.
50 euros, 30 euros, bakoya après. So pour nanga lobby, même 200. Mais bato ba oganga. Pour bato ba ganga te na bito cha 100. Ba mama ya ba Congo, ba papa ya ba Congo, ba leki na biso ba Congo, ba grand frère na biso ba Congo, situation za malamu te. Ne monda temi ba pekisi biloko libanda eko kota de supa ya zalité. Même ceux qui moi cinéma take ko lamba yango, mais le kola ezana ina libanda eko kota supa ya zalité, eza il paraîtrait ba ordre ya gouvernement ou bien ya Chilombo eza mabete. Parce que bazo banga mutu ako kota biloko eza na poison. Donc a priori eza mabete. Tant balobi ke biloko eko mate eyate. Mais nayoki mwana biso moko makesa aza koloba ke lobi bazwaki 10 000. So na lobi 10 000 c'est-à-dire 10 000 francs congolais. Lelo bazwaki so kama 15 000. Toujours pour na bango balia. Mais abakisi boye. Alobi bango baza émettre na ba famille na bango pour baza ba makesa. Le col baza émettre pour na famille na bango, donc aide ya famille ezate. Alors le col ya lobi ndengwana biso za kunate moyo contester ezate. Mais eloko nazo senga bino to sala na ndenge ke semaine oyo na 100 personnes na 100, 10 000 ekoka. Mais Congo Central toza combien awa? Tokoza même 1 million. Awa na France te, na monde entier, na diaspora, na libanda, tokoza même 1 million. À part la relation na biso poto utilisant. Alors, Soki Mbuta Ndombe, président ya BEDEM, c'est l'unique président de BEM au biso jusqu'à présent yebi. Soki peut-être bino bo chanja boko yebi sabiso, mais ngai on a yebi président BEDEM eza leki na biso na yanga à cause de mon bino pe zali Mbuta Ndombe. Donc Soki ye a kombo na zua yango kambala moko albite Mbuta kombo yango yo publié ngaba kama mbongo na kota kango te parce que nazala makobe belé ya kosala ona salaka ngana ko kino telema na poste tena zila mutu moko azo ya kotikila ngambongo non otinda pa ngate. C'est pour ça toujours luka adresse non ba coordonnées ya Mbuta Ndombe soki kake ye en tout cas 48 heures à quelque chose. On a prévenir bino soki eye. Moi je ne peux pas me déplacer mais nako ki na poste na tindi azo ngomba na Western Union. Sinon je me déplace pas mais je peux le faire. Donc soki tanka bozoko yoka yango so komone yenga na liki na poste na kotika 100 euros. Comme ça na benga pe quelque ba relation oyo ngai o bako sunga biso baza ba Congo te bako sunga biso na likambo. Alors, ce qui to sa ndengwana et comme asiko bateau bazana 50 euros. Même semaine ko ya. 50 euros après to kotala bateau ba 30 euros, ba 10 euros te ba 30 euros. Ba kambo yale ba 10 euros na ba 30 euros. Oyo asiko eza urgence. Bon, le kola biso na bateau abudu ya ko to coopérer te. Moi to yeba niveau ni bango bazali pour na ba avocat ba nyonso tout ça est difficile. Alors qu'a priori les Cambon n'engé kouyi il faut tous la contact na ba dirigeant bodu du Congo au bazana poto totu na bango yampangi ndengeni est-ce que vous communez qui ces pays est-ce que vous communez qui boye parce que les preuves sont là. Ba preuve ali ezati ke ba preuve ezati zola ba preuve nyonso na ndenge ba maltraiter ne mwanda timi.
a priori mutu o aza na ndako ana mwasi aza na bana pardon tangu bakendaki kokanga ye bakutaki ete mobulu eza kuna bakuti afai na ndako na ye na mwasi na ye azali très bien bakuti bamakesa baza na bango nde bayembaka na bango bazoyemba na bango lo bapetilo basaki rien donc moto aye na mobulu eza bavoyu ya bapolisier oyo ya Tshilombo. C'est vrai ba source toza na yango ya sûr que Kabila mutu apesaki ordre epai ya Tshilombo pona arrestation ya Nemwanda Tsemi. Alors Tshilombo lokola aza nommé aza likambo koloba te aza pena likambo koboya te, il a exécuté. Donc lelo yo toza na besoin ya mbongo. Mwana mbali aluba pamba te. Mwana mbali tango akendeke bembe achaka lubo na poche. Mwana mbali tango akendeke feti achaka lubo na poche. C'est-à-dire mwana mbali partout akendeke achaka lubo na poche. C'est pour cela ngai atake ne Congo tozo luka ba volontaire. Ozala o nga na gouvernement diaspora o nga za boy pour le moment tozo na besoin te. Pour le moment toyebi ke Congo central isa attaqué. Toza na mutu moko kaka o lobilaka Congo central isa Nemwanda Tsemi. Oyo alobilaka Congo central isa ka yemoko. C'est vrai que que c'est pas un politicien, c'est un homme spirituel. Mais tant qu'on a un politicien, à quoi on s'est il faut l'oba. Aza ko dénoncer ben justice où ils ont passé dans le Congo central. Bato à Congo central, bazan droit aux misalati. Bato bazan droit aux misala. Bato balobaka barikani. Bang droit aux misala. Alors, yo ozala mutaki mbangiste. Ozala muta bundu ya Congo, ozala protestant, ozala biso ba yani évangélique. Pona lelo tozala mutu moko nde tozala kala biso tozala mutu moko. Soki na contacter na recontacter binote, c'est que tozui kombo ya nanite ya Mutandombe te. Alors soki tozui kombo na été toko forcer te. Mais biso yebi ke na likamu nyonso mutu il faut amikitisaka, humilité faut mutu amikitisaka. Do bato bundu ya Congo ba mikitisa ba ke Nemwanda Tsemi aza mutu kaka ya bundu ya Congo te, mais Nemwanda Tsemi aza mutu ya biso tout. Tangu Nemwanda Tsemi alobaka pona Congo central, alobaka pona bundu ya Congo te. Alobaka pona Congo central. Donc alobaka pona bundu ya Congo te mais pona Congo central. Alors avant-hier nabali bolemaki babani na salaki na kibiente naza mutu image on atalaki wana ebimisa nga mai na miso. Tango ebimisa nga mai na miso nakoma énervé pour pe naza mutu. Bako ko traiter mutu tina niveau na te. Tshisekedi alobaka yango mbala na mbala que Kabila c'est un Rwandais bayebisinga tozo mse na mboka. Azo uta Belgique, azo kini ba Kinshasa, aza ko répéter on akata Kinshasa. Mais mukolo moko te toka ki bakanga kiye. Baki o chayiba na ba place ba cha Nemwanda Tsemi. Mukolo moko te toka ki mama Marthe baza ko interviewer ye pona ndenge mobali na losala. To mona onka pona pa Nemwanda Tsemi. Oyo à part la arrestation kala oyo eza penda makasi yango mibali susu. Kamere Moibi andimaki likama 9 millions. Mais après jugement na ye to mona ite ke ba tomboli ye baso ke na ye balongo ba fongoli ba chemise to mona ke nokwana te. To mona ki Amida to mona ki ba menace ou bien ba eza ko interviewer ye.
mais tango ane mwanda tsemi to moni ba traître musu neti ba Eliezer Tambwe so ba uta na Rwanda so ba uta wapi aza ko interviewer mwasi ya mokonzi munene neti ne mwanda tsemi oyo ye Tambwe aza na valeur ata mukete pa ne mwanda tsemi biloko wana bandeko oyo makamususu ya ka difficile pour supporter moi tant on a moi Eliezer na yebi ndenge mwana na yela ikamwa nzoto neti ya Kagame ozo y appelé on a député ça fait mal hein yangwana bo comprendre nga na ba vidéo na sa mi balé soki kamwa mutu moko a régler a mon langage moko ezaki peu déplacé vraiment faut qu'on limbisa po ti na zolo baboyi na zaka bien te na utu ko ser moko ya Angleterre a bengai aniato sola mingi concernant kaka ne moda tsemi mais na yebse ma sœur na zo sala na sala vidéo tant to na ba 1h30 au monde na lo za abonné et ko lega pa na yo et perturber nga même bakamanzambe et surtout on a moni ke bazo tombola na ikolo chemise ko fongwama bazo betaye asali nini soko kanga mutu botie mandat d'amener mais le mandat c'était pas le moment que soit mandat lelo yo bozo memai na CNPP ba yipsino kaza malade ya liboma est-ce que ba yipsino kaza malade ya liboma bandeko tozana makamususu koloba mais oeza nécessaire tout le monde a bino ba politicien ba Congo on a politicien on a boy siko to na bisombo surtout on a besoin de mususte on a besoin ya mbongo il faut au moins samedi 10 000 vendredi 10 000 peut-être faut que ça 10 000 faut vendredi que ça ne mo datseme azwango après to luka mbongo mususu na ba idée on a pesa kala na ba so abimi to 100 000 to pesier mais idée wana entre biso na biso toyokanaki yambala oyo vraiment toyokana bamona biso bazoba te namoni mutu moko kuna leki na kisasa azokritike ne mwanda tsemi na tele mo defa te ndeko soko moni video ya ndenge wana bazokritike ne mwanda tsemi so nito za na yo bien kotinda ngango te surtout na ko bloquer yo hein parce que il y a des Congo corrompus il y a des Congo au balike aza mu Congo que des noms mais soko la dit vrai mu Congo te. Et puis si on continue pendant ces mois, il est vrai Congo. Biso ba vrai ba Congo bango. Ngaza un vrai Congo. Donc tango zu ne mwanda tsemi ezunga. Tango ezu yo motozo kanga za mu Congo ezunga. Je suis comme ça. Si vous me traitez de tribaliste, moi je m'en fous. Na boya ngote. Donc na bakoma ne mwanda tsemi ngazo la te. Na zo la te. Nous sommes appelés Benjamin, mais pas Bengangate, mais on dirait que nous avons tinda bango qui va Bengangaga. Oh, pasteur, va Benga na mutu moko boye, alobi pare au sanga loko moko ya ba Congo tout ça ngana nina cotiser. Ah. Oh, si koto sa neni poto tinda mbongo. Ah bon? Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Et ça passe. Ba mama ba Congo. Ba 10 hectares ba nani bana mwanda boma matadi bo fongola maboko to fongola maboko 100 euros zelo de biso na poto mais non 100 euros okondi manaka nganzala pona Congo central nanga c'est pour cela tozo luka 100 batu oyo baza ba pire ne mwanda timi ba oyo baza ba vrai ne Congo oya uto benga ya za ne Congo ya bandundoa c'est-à-dire ba ne Congo batelemi ezanga ate ko ba Congo tete ezala ya Brazzaville ezala ya bandundu oya tangami ne Congo message oyo eza pona ba ne Congo nyonso tozana besoin d'église te tozana besoin ya ba ne Congo mais soki oza mungala oza muswahili ozani olingi pe porter biso aide soyez le bienvenu ya mabete. Donc, ce que tu dis et que oyo tokolanda tokotikate
tito oko ça na 100 000 bon total là amakama on est là bande ko ngai to me kitisa soke loko to sali yangote Kabila amona biso zoba Tshilombo pe amona biso pe zoba ezaneti ne mwanda te bazana mutute ezaneti ne mwanda te bazana mutute mais biso foto la kisaba oke ne mwanda te bazana biso il faut to la kisaba ngo ke ne mwanda te mi azana biso yango to boy oke na gauche droite tozo zela kombo ya nani ya président ya BDM Mutandombe parce que tu n'as pas voté Mutandombe non faut appeler ça combo comme ça il y a un temps que nous sommes battus pour ramasser bambo voilà bandeko je crois qu'il n'a su quoi na base na ko rappeler ngo susu na vidéo mon azo sala après oyo toute façon na cette vidéo à part makamanzambe so que ça makamboka na ko rappeler toujours le koyo mais en tout cas d'ici mercredi non, d'ici jeudi, ce qui nani Mutandombe a réagi, bon, tout est parce que toro le cas boité, il faut le cas na bedem, il faut le cas na bedem parce que ça fondateur ya BD Burundi Congo BDK na bedem, ya to lengi et le cas. Tout ça a besoin de contrôler bon côté, mais tout ça a confiance, il y a mutu oyo chef spirituel atia na Bruxelles que yangoyo so ekokite aboye olobi pe la lisusu to bundaka malembe aza ya biso donc tango aza kuna il faut yoka kete nga bambongo eye ngai bambongo eye gouvernement pe faut yoka kete ne mandanté bi ba soutenir ye na mbongo nazana ba biloko awa bazo yiba me bakiti na ye même matela na ye même bilamba la taka ndeko comment vous avez et en présence des généraux hein en présence des généraux mama mingi bandeko na ngai donc nani Mutandombe azana WhatsApp na ngai oyo azana numéro besoin numéro na nga ezana tina moko te soki nani apesi numéro ngana koleka na pesi bino numéro na ye to na pesi ka kombo so apesi kombo même azana numéro te ekoki nango yo tindika ka pouf iya ko zwango et puis bon akoyebisa biso so ekoki atindi bato ba 50 euros et bien bokoya na bato ba 30 euros bato yo na yebite soko bani balanga jinte ko utiliser ba 30 euros ba 20 euros mais pour le moment on a besoin na 100 euros bato ba volontaire so ba komi même 200 so ba komi 300 et c'est le comment madame. Pour l'instant, on a besoin de 100. Mais si on a 200, 300, c'est le moment, madame. On a besoin de discours. On a besoin de français moulaïté. On a besoin de ngala moulaïté. On a besoin de mbongo. Comment le madame comme explication? Oh, voyez-vous, Mwandatsemi. Dans le moment où tu es bien. Mwandatsemi a sali ma bémo côté autre condamné. Mwandatsemi, oh, il a sali a raison. Même, je dis bien, même si on a tort, yo attaque les Congolais. Attaque mon Congo, il faut passer raison. Je dis bien même à ça tort, yo attaque mon Congo, il faut passer raison. Non, la moni muluba pesi muluba torte. Tshilombo yewana. Ba dossier c'est belé. Et va se bengi président. Voilà. Donc, nazana nouvelle moko il y a bien été. Ba auto tin langa il paraîtrait journal Le Monde a confirmé que Kagame a outo kokufa. Mais vraiment nazana ngo awa ba confirmer effectivement outo kufa mais on a confirmé binoté parce que na yoki yango na télévision o ya France c'était mais na moni yango et ba bruit bandaki mais na ndima ka été mais le monde na journal Le Monde ba combien ndeko toza na nouvelle moko mabe pour na Congo central soki mo Congo akufi po ebembe ekoma na ekende na ba Congo ba kino kundaye ce qui est bembe comme pas balobi au revoir sur Kinshasa pas balobi bienvenue Congo central il faudrait bateau yo mkono e bembe ba futa $300 ce qui $300 ezate boko zonga na bembe na mino na Kinshasa e bembe ko legate voilà ma comme zo le kapana ba les justice zo le kapana biso e ko legate
Alors, bateau bakufila ki lelo. Tant ba komi place wana. Bani na 300 te. Ba bondeli ba policier. Ba pisi bango 200 et quelques dollars. Bon baleki. C'est pour cela ba dekunangai. Ceux qui besoin ba numéro et ba député. Il y a Congo central. Yom tozo la nangai. Pesanga ba numéro ba ya ba mantezolo tout ça. Bon, photo bon moto. Ya ba mantezolo ba mususu na pesanga. C'est vrai. Ceux qui mantezolo ba pesanga ba mususu. Parce qu'il paraîtrait à ça makambo ba bekuna, mais makambo na yebia mote. Mais ndenge na yoki paraîtrait à ça makambo ba be et que ba neko ko bazana besoin na été. Bon, mais ngana yebia mote. Merci quand même pour cette petite information. Allo bandeko, ceux qui vont passer le numéro à Fona Benga Bango, Bango attaque ba député, policier sanani. Bango attaque ba député, bazana droit que les places sur la babi et le ko sama na professeur d'absoté. Parce que bazali ko représenter peuple Congo. Mais le con la peuple mu Congo za mutu moko so tele ba ba tezo ba on est fatigué, azolo ba mutu zo bon de la pesa et ordre, yo za député ko pesa et ordre que pas ici. C'est pour ça que nous avons ceux qui ont un numéro de téléphone, député à Congo central, même 10, même combien, Tindi Langango. Même numéro gouverneur à Bas-Congo, Tindi Langango. Nous en avons besoin. Nous avons besoin de photo pour la mission. Surtout que nous avons besoin de communication aux années. Donc, dès que vous avez un numéro de téléphone, en tout cas, vous hésitez à vous faire ça. Vous avez besoin de téléphone, même si vous avez un cher téléphone, si vous avez un cher pour le Congo central. Problème est dans la moitié. Allo bandeko. Bon, na banzi oyo bino so mona ki yango déjà. Oyo. Ozomona bango ndenge bazokende. Félicitations à tous nos députés. Voilà. Na kati yango oya ba kesa bazozonga. Ndina yisino ke makesa bauti ko koloba bazoki 10 000 francs congolais, 15 000 francs congolais. Bino muto ba toango 15 000 francs congolais, na évité sur 150 sur 120 sur combien. Donc les gens le mot pamba. Donc bande ko ngai toza naza ilo mo gocha, mina gochango awate. Na gochango lelo baluba ba commencer à ba vidéo, bala kisa ba yesa ba mbongo, ba montre, bala kisa ke ba monde bazo somba ba biloko na bakatanga. Bazo voyager, bazo lia bango na ba hotel na ba Suisse ba bengani bango bazo sala ba tapage et tout. Moi attends ba comment s'appelle ba chronifuati oya ba ndumba de service ya PPRD ba comment sala ba vidéo ngana za muluba biso ba luba azo finga ba mama est soi-disant ya za muluba mais attends muluba c'est quoi? Na betolo lisolo ba luba. Na betolo lisolo ya ba luba. Yo, mwebete baluba wazaki ba misala na kati ya royaume Congo. Tena bete le bilan subo ebati. Ngana Congo. Le peuple qui porte le nom de Dieu et le peuple qui porte le nom du pays obe o sala boye sa biso. Les vrais ba Congo ba moye. Mais botika o mona te mu Congo le kana ni dalo ngana mu Congo ba grimace zangatina. Ba grimace zangatina. Mouya kazu il est 30 ezande babino. Ezande babino. Hein? Les nouveaux riches moko boye bo uti ozo mombongo ale bokomi bobandi et comme ici bino kizunguzungu. Non, c'est pas comme ça. Faut na ba kolomboka. Tout Congolais n'est pas né Congo. Tout Congolais n'est pas du royaume Congo. Bokele na Google bo beta penza ke royaume Congo bo mona ke za parti moko mukie. Et engloba ba Congo. Et engloba ba Congo ba kase ba na kati ya royaume Congo ti. Pour lingi ba vérité to beta le bino sko ba vérité siko. Tribalisme zo ba nisabino na nini? Oui, on va l'accès tribalisme parce que les montagneux ma lobby bana na mona kanga province na yo pona l'état ngozo ça et l'autre côté. C'est la seule façon que to koka ko faire négocier l'état à comprendre yo kabiso. To sali nyo surtout ensemble to sali to kangani to sali nyo surtout ba marche ba nini ba revendication zo simbate. Mais la minute on se
soki mutu na mutu azwi attribue ezwi ekangi province na ye alobi ke tozosenga indépendance bagouverner nini soki batribu nyonso basenga indépendance na bango bakogouverner lisusu te e bakosala nini bakoluka banégocier négociation wana esala nini ekopesa biso sikoyo ata na mosusu notre deuxième indépendance mpo bazala na choix te bazala kaka na kongo na kasai mpo bakonza e esimba te il faut que tout le peuple oyo ya union ya Léopold 2 ya Congo belge toyo tosangana mutu na mutu akende na province na ye alobake tolingi mpe indépendance na biso bakasi ye bazwa indépendance na bango ntango babelge bakenda eboma nani botinda bato bakende oboma Albert Kalonge ntango kasai ezwi indépendance na bango bakomi royaume soki empire kasayen botindaki bato baboma Albert Kalonge mpo ye moto ayaki na ide wana botindaki bato bakende oboma Albert Kalonge te lelo nde mona nzembi aloba na bato ya bakongo bobengana baétranger etu bomona yango mabe na ndeni bana ne kongo telema na minute oko tozolamusa bato tu na minute ngana sa video opona bana bane kongo botelema tokanga mpenza kongo central tokanga koba kongo tosenga ya indépendance mais namoni ke il faut tosala yango mpona bakongole mpona comment s'appelle baprovince nyonso tu nazobengela bino mpe bana este bobloke bokanga bosenga indépendance na bino mpo soki na mutu ya este ezali na mutu na mwana este oyo amona bamassacre babiloko wana nyonso tu bozala ndenge wana te este boza suppose bozala capitale économique ya république démocratique du congo wana boza suppose bozala capitale économique et puis capitale moko très développé mpo barichesse eza ebele place wana metala nde baomonela bino bato bakufi na bamai kuna bodindi na bainondation bamassacre la machette les enfants baza délaissé soki na ndenge nini baorphelin par-ci par-là batraumatisme que boza nango psychologique et mental et moral et physique ezoconcerne bango kutu te. Prenez-vous en charge, demandez votre indépendance, peuple de l'Est. Katanga tomona ki déjà bosala ki ba photo ba drapeau ba nini tokos bo continuer ndenge wana